koza nzambe. Merci papa na lola. Merci mosungia kokamwa. Merci Elika Basantu. Merci Maranatha. Qui est comme toi Adonai? Qui est comme toi, Adonai? Il n'y a que toi dans nos vies, Seigneur. Tout ce qui moment où yokolo tozo partager na maboko na yo Yesu. Zala nzambe, zala longa, zala bikamwa, zala mokonzi, na tongwa lelo. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Tobete likolo maboko. To beteli nzamba lola beta maboko, beta maboko, beta maboko. Est-ce que tongwa lelo za tongwa miracle? Est-ce que mutu moko andimi ke nzamba linga longo lelo moko na bomo na ye? Yo mutu za na Bible côté wana bien-aimé, côté ozali zwa na proverbe bien-aimé, proverbe 6 verset 16. Naza na besoin muto ya zui. Topousa na kaliboso a nzambe na makomi bien-aimé. Toko partager, toko solola, toko bonde la lisusu. Naza na besoin mutu moko azwa makomi. Atanga na proverbe 6 à partir proverbe 6 à partir verset 16. Ezana biloko 6 au Bible ezobisa biso o nakati ya proverbe 6 verset 16. Bible ezobisa biso nzambe azana makambo mosusu na mokili o ya lingaka te. Lelo tokotala ngai na yo makambo 6 ou 7 o proverbe ezobisa biso na mukanda na ye na proverbe 6 na verset 16. Ezana makambu oyo nzamba lingaka te. Bien-aimé dans le Seigneur. Ezana ba makambu ekomelaka biso na vie. Nzamba yebi ke fo ekoma. Mais ezana ba makambu su to salaka na vie. Nzamba kutaka biso na vie, na kati ya vie, na kutaka ngo na kati ya vie pardon. Mais nzamba pekisa Bible lobi beza makambu 6 ou 7. Oyo nzambe alingaka te akuta ngo kati na biso. Na ozela yo muto ozwi texte oyo tangi yango okombela ngai makambo ngo ni toko te battre moko na sima moko. Yo oyo tui mukanda na nzambe na proverbe 6:16 tanga makambo balobi kuna yo pesa kaka biloko 7 wana okubana na oya liboso oyo nzambe alobi ke alingaka te. Eske ngai na yo lelo na tongwa lelo tokomitala bomoi na biso malamu malamu? Tokomitala bomoi na biso eske makambo wana to se retrouvaka na kati te? Bible lobi il y a 6 choses. Même cette qui n'a honoré les yeux autant la langue mentaise, pardon, toba non a les yeux autant. Il y a 6 choses ou 7 makambo nzamba lingate. Jela ya na clochango. Est-ce que mutumo azui makambo na oloba o? Est-ce que mutumo azui makambo na oloba o? Bible zebisa biso eza na makambo 6 ou 7 oyo nzamba lingaka te. Est-ce que mutu muka aza na Bible wana? Toko sungana na français, toko sungana na lingala. Est-ce que mutu muka aza na Bible wana? Makambo 6 ou 7 oyo nzamba lingaka te. Na ozelo koma bien-aimé. Kolinga te koyaka na présence en Nzambe sans Bible yaya. Ya Karine, Mama Karine, il faut koyaka na présence en Nzambe na maloba Nzambe po o yekola ko contrôler oyo nini Nzambe alinga loba. Amen. Ezala makambu 6 ou 7 oyo nzambe alingaka te ya liboso Bible ezoyebisa biso nini? Amen. Na kati ya proverbe 6 verset 16 ya liboso na verset 17 Bible ezoyebisa biso misu ya mabe. Misu ya mabe nzambe alinga yango te.
Bien-aimé, quand l'Éternel parle de misu ya mabe, ya liboso Bible ezoloba misu ya mabe. Misu etalaka kaka esika ya mabe. Yo monaka ya malamu te na bomo ya baninga. Yo monaka malamu te na bomo na yo moko. Misu ne etalaka kaka bisika ya mabe na bomo ya baninga. Na kati ya bana na yo, na kati ya libota na yo, misu na yo etalaka kaka mabe. Bible ezobetisa biso misu ya mabe, la langue menteuse, munoko oyo ya lokuta, le mec qui répand, les sangs innocents, maboko oyo esimbaka ba innocent, esimbaka makila ya ba innocent. Le cœur qui médite des projets iniques, motema oyo projet unique, motema oyo ekanisaka kaka makambu ya yo moko, okanisaka makambu na yo moko, yo yokaka baninga te, yo yokaka nzambe te, ba projet unique oyo okanisa, oyo monaka, yango wana kaka yo monaka kaka ndeti ya solo, yo kaka muto oza na raison, yo kaka muto yebi nyonso. Tozo kita. Les pieds qui se hâtaient de courir au mal. Makolo ekimaka pona kokesala mabe. Les faux témoignages dit des mensonges et celui qui excitait des querelles entre les frères. Nayebi te so to se comprendre peut-être to bayebi kotanga français kolekanga ba na kati ni sika oyo mais na ngolo ya nzambe tozo sosola nini oyo nzamba linga yebisa biso toza na biloko 6 ou 7 oyo nzamba linga kati eza misu ya mabe, misu etalaka baninga kaka na ndenge ya mabe, maboko oyo esimbaka makila ya ba innocent. Deuxième, motema oyo emeditaka kaka makambo na ye moko, yo partageaka te, yo ndongo zana oyo ozomona kaka mpona yo moko yango wana. Merci, merci. Oyo yo ozomona kaka yango wana. Yo tunaka conseil te, yo yokaka conseil te. Motema oyo meditaka ba projet unique. Donc yo zala ba projet na yo moko boye ata muto ayebisi eloko wana oningo sala wana eza bien te, yo fo vanda kaka na oyo yo lobi, yo muto ako conseiller yo te, yo muto ako lakisa nzela te, muto ase aleka nzela wana akoki koyebisa yo te ke eza mabe te, yo oyo yo lobi yo kaka yango wana, do yo salaka kaka oyo yo lingi puis yo zalaka kaka na raison. Wana 3. Makolo ekimaka mbangu pona kokende kosala mabe, oza makasi bien aimé na komema basango. Lelo makolo ekima asu mbangu te, ba telefone na biso mute koma okima mbangu. Ba telefone na biso mute koma okima mbangu. Lelo makolo ekima asu mbangu te. Po ete makolo so ekimi mbangu, avant makolo ekoma, telefone aza na vitesse ya kokimela yo mbangu. Pona komema sango. Bible soloba nini? Makolo oyo ezalaka ekimaka mbangu lokola mboloko pona komema sangwa mabe. Les faux témoins qui dit des mensonges. Oyebi ke likambo wana ozoloba eza mabe. Oyebi ke témoignage wana ozopesa yaya eza ya lokuta. Oyebi ke libala wana ekufaki bana wana lelo batikala bitike pona yo, bana na bakanga bango bandoki babengana bango na famille. Oyebi ke yo mosala nzambo pesa ba prophétie ya lokuta. Lelo bana ba se retrouver na rond-point Victoire, ba se retrouver na rond-point Kipwanza, ba retrouver na bala Samba, ba se retrouver na ba stade de martyr, ba se retrouver na ba stade ya papa Raphaël à cause ya ba message oyo pesaka na soi-disant na libota, oza conscient keza ya lokuta. Mais yo vandi kaka na mabe wana.
Et puis, il y a Souka, ouais, 7e, et c'est lui qui excité les querelles. Moto a excitaka baninga, baswana. Moto a tutisa baninga mutu. Moto a lukaka kimia te même na famille. Soki ayoki baninga mabe, baninga mibale bazo potana. Ye fwa ya bakisa pilipili na mungwa. Po moto wane pela su makasi fwa ya bwaka di su pétrole. Po moto wana penze pela. Bien aimé tozo banda nanu na misu. Misu oyo etalaka kaka esika mabe. Yo moko ndeko nanga mwasi pe nga lokola na vandi liboso na yo. To mitala. Eske misu na biso etalaka kaka esika malamu? Eske misu na yo etalaka kaka esika mabe? Ça l'examen de conscience. Eza makambo nzamba lingaka te, makambo 6 ou 7. Eza makambo ngana lingaka te, eza makambo nzambe nda lingaka te. Lokola eza makambo nzamba lingaka te, c'est que ngai na yo lokola toza ba Kristo. Ngai na lokola nzamba sali biso na image na ye. Makambo nzamba lingaka te akokuta biso na kati te. Akokuta ngo na kati na biso te. Po eza makambo nzamba lingaka te. To mitala pendeske misu na biso etalaka kaka esika bolamu. Misu na biso emonaka malamu. Misu na biso Bible lobi eza makambo nzamba lingaka te, misu ya mabe o etalaka kaka esika mabe, misu ejijaka kaka mabe, yo monaka kaka mabe, na kati ya baningo monaka malamu te, na kati ya baningo ejijaka kaka mabe. Ata mutu wana sali yo bolamu, me yo tangu misu ne kotelema, misu ne koluka kaka ba defo ya mutu wana. Nzamba zo senga biso lelo to changer lolenge ya misu na biso to bando mona siko malamu. Po tozwa kimia na vi na biso to bando mona malamu. Misu emonaka kaka biloko mabe, nzamba linga yango te. Yo muninga zo yebiso likambu, yo so komi na suka likambu. Telimo timba tro. Okomi daya na suka likambu muninga nga yebisa yo. Okomo kanisa na plasa mutu oya memeli yo makambu ayeko yebisa yo. Misu wa mabe. Misu ne monaka jamais bolamu. Misu ne monaka jamais bolamu. Misu wana nzambe alingaka ngo te. Eloko nzamba zo reproche yo na tongwa lelo, nzamba zo reproche misu na yo. Nzamba lobi misu na yo ya changer yango direction. Misu na yo yekola komona bolamu. Misu ne tika komona mabe ya. Na tongwa lelo l'Éternel aye liboso na yo, aye liboso na nga, azo yebisa biso to changer lo lenge ya ko poser misu na biso likolo ya bato. Yo kotala mwana muningo badi ko décortiquer déjà mwana nde na omoni la tala nzoto ninga sokole mwana a omona bolamu te, misu nezo kende kaka sika mabe. Misu no tango soko mona sika mabe, misu ne bando prophétiser kaka mabe. Misu emonaka mabe misu wane yaka kobimisa kaka ya mabe. Nzamba azosenga biso na tongo lelo to orienter misu na biso na bolamu, to encadrer misu na biso na bolamu. Oyo ndeko mususu alobi deuxième regard. Mwasi ya ndeko na yo talaka ye na lisu nini, okaniselaka mwasi ya ndeko no oyo kutu mwasi ya ndeko no azokanisa te. Mwasi ya ndeko na yo okaniselaka mwasi ya ndeko na yo yaya oyo kutu mwasi ya ndeko no azokanisa te, yo so kanisi na place na ye. Okaniselaka muninga na yo oyo muninga na yo Graciana azokanisa te, yo so kanisi nesika na ye. Misu na yo nde misu na yo ezotala kaka mabe, talaka bolamu te. Misu na biso esengeli emonaka bolamu. Bible lobi oyo tozobenda yango nde koya. Soko ozobenda mabe ya yo ko vivre mabe. Soko ozobenda bolamu yo ko vivre bolamu. Soko ozobenda délivrance yo ko vivre délivrance. Oyo tomonaka yango nde oyo tokonsideraka. Misu na yo emonaka nini? Po tango misu emoni nde munoko ekesko ko confesser. Toko senga na prière, toko sala na suka. Premier sujet na biso,
tokolanda kaka ndenge malobe lobeli biso na kati ya Proverbe 6:16 nzambe azosenga biso to encadrer misu na biso na bolamu tomona bolamu meme na bana na biso baya na ndako na biso tomonela bango bolamu atozomona mwana mayele eza te mama yo mona bolamu na kati ya mwana pe prophétiser yango papa Kadima nazolobela bango te papa nazolobela biso nyonso po parfaite na mokili aza te. Nous tous on a des défauts. Nous tous on a des défauts. Moi je suis comme canal ya tio oyo nazoya ko nzamba zo pesa ngana ko rosé bilanga avant que naya ko rosé bilanga papa Kadima il faut ngamoko déjà nazala mouillé ponga naza tio avant que nayeba ko bwaka mai na bilanga mai ko uta na pompi eleki na kati ya tio o ezali ngai ekoti na kati na ngati mai ekomi na mutu nango e bandisiko ko sopana na matiti e bandiko sopana na bilanga nzamba azosenga biso nyonso na ngai na bino azosenga te tolobela batu te nzambe azoyebisa biso nyonso papa Kadima misu na biso toyeba ko encadrer yango toyeba kotala o eza malamu ozo kweya na mwasi ya ndeko na yo po ete otalaki ye na miso ya mabe ozo kweya na mobali ya ndeko na yo po ete yo otalaki ye na miso ya mabe ozo kanga lelo mama no ndoki po ete yo otalaki mama no na miso ya mabe ozo kanga bana bandeko no bandoki po ete yo otalaki bango na miso ya mabe misu na biso eske koyi komona bolamu nzambe azosenga biso parce que misu ya mabe bible lobi nzambe asepelaka nango te me yo oza mosali ya nzambe ngape naza mosali ya nzambe koma biloko nzambe alingaka te sisi to sambo oyo nzambe alingaka te na kati ya makomi ya Proverbe 6:16 bien aimé nzambe se retrouver yango se retrouver yango kati na biso lelo fo nzambe délivrer biso nzamba yokela biso mawa délivrer biso a délivrer misu na biso tokobelela makila na Yesu Masia na misu na biso emona yaya yo ozolelo ozosambela ozomona eloko te ozolela nzambe je vais voir Seigneur talisanga Seigneur monisanga yaya kokomona ndenge nini misu oza nango eza misu nzambe alingaka te misu eza parmi biloko moko o molimo mosanto afungolaka mais misu na yo eza malamu te nzamba azosengo obongola nanu misu na yo yaya nde molimo mosanto akokoma na akopervenir ya Liliane kofungolo misu ya molimo banda nanu ko désinstaller misu oyo nzambe alingi te misu emonaka kaka mabe misu etalaka kaka esika mabe yo ata mutu asali bolamu yaya yo monaka ngo te chéri omonaka ngo te chéri yaya yo monaka kaka misu ya mabe esika kaka ya mabe nde yo otalaka ata mutu asali bolamu ndenge ni yo témoignaka bolamu ya mutu wana te yo monaka kaka ya mabe osalaka kaka nyonso ya Thérèse obimisa kaka mutu wana ki aza mabe po misu na yo etali ye mabe ata mutu mususu atalaka na misu meme misu na ye amonaka mutu wana yo ozotala mabe ya monaka ye malamu yo koluka oconvaincre mutu wana ke mutu wana aza mabe a partir ya misu na yo changer façon ya kosalela misu na yo changer façon ya komonela na misu na yo luka sikoyo misu no ebando luka sika ya malamu misu na yo ebando tala baninga na bandenge ya bien misu na yo ebando tala basi ya baninga na ndenge ya bien misu na yo okokotaka na ndako bato tali mwasi oyo namoni éclair te omoni ye na misu nini omoni ye na misu nini na misu ya molimo to na misu nzambe alingi te nde namoni elipela moto oyo ndenge ala te akozanga moyibi te aza escro aza penze escro omoneli ye na misu nini ojuge ya zizeli ojuge ndeko wana na misu nini misu wana nde lelo nzambe azolinga to change yango lelo yaya motema soki ebongwani
et puis ba parti nyos kati na yo ekosukwama et puis libanda na yo ekosukwama okobando tala lokola batu nyonso te obando mona lokola batu nyonso te okobanda ko comprendre makambo lokola batu nyonso te yango monaka batu mingi o babongola mitema batu babenga bango lokola bafu ah ye na nzambe no asabela liboma ya mo te ye azana kondima moko incroyable atozoloba ne boye azomona ngo te yaya na orienté misu na nge monaka nango malamu po bible ezoyebisanga oyo nakobenda yango ekoya nga nakomona aka mabe te poso naomona mabe partout mabe ekoya soki naomona mabe partout yaya mabe nde ekoya lelo nzambe aye kopekisa biso misu wana ya mabe nzamba ye kopekisa biso papa mama misu wana ya mabe nzamba lobi to encadrer misu na biso to longola misu oyo ya mabe to belela misu ya molimo mosantu makila na Yesu masi ekota na misu na biso po misu na biso echange lolenge ya komona bible ezoyebisa biso nzambe alingaka misu ya mabe te toleki na deuxième sujet la langue menteuse. La langue menteuse. Nzamba linga angote. Munoko alokuta. Munoko alokuta. Nzamba linga angote. Deuxième. Eloko nzamba linga te. La langue menteuse. Yaya munoko ne lobaka nini. Nzamba linga kate la langue menteuse. Munoko alokuta. Nzamba linga angote. Munoko alokuta nzamba linga oko remarquer munoko noso eza na lokuta yoko banda kaka ko panza mboka yoko banda kaka ko détruire batu yo lobaka makambo malamu te esika nyonso yokei na sima na otango telemaka dega otika kaka bilembo ya mabe parce que munoko na yo elobaka kaka mabe même makomi ezoyebisa biso munoko elobaka mingi ezangaka kosumuka te munoko elobaka mingi ezangaka kosumuka te bien aimé munoko elobaka mingi toke totala proverbe 18 hein? Proverbe 18 verset 21 bible ezoloba na biso nini ya propos ya munoko elobaka mabe nzambe alingaka yango te bible elobi na proverbe 10 verset 19. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Nzambe alingaka munoko oyo elobaka mingi te. Yo moko ekobise. Merci papa. Nzambe alingaka munoko oyo elobaka mingi te bien aimé dans le Seigneur. Munoko elobaka mingi bien aimé ezangaka kobeta libaku te. Munoko elobaka mingi ezangaka kobeta libaku te nzambe apekisi munoko ya lokuta eza parmi biloko oyo nzambe alingaka te. Deuxième oyo nzambe alingaka te na proverbe bien aimé proverbe 6 zwata ya kotanga ngo bien zwata ya kotanga ngo bien na proverbe 6 biloko 6 to 7 oyo nzambe alingaka te. Munoko elobaka mabe. Bien aimé, omoni na réseaux sociaux, bandoki baza ebele na réseaux sociaux. Bandoki baza ebele aza na ye na tina ya mire na yo te, aza na ye pe na tina na makambo yo zoloba te, mais ya lekika na réseaux sociaux pa finga yo, munoko oyo nzamba pekisi yango ndeko marki. Ndeko Mark, musala ozo sala na tongwa lelo na kati ya réseaux sociaux. Yango nde nzamba alingi te parmi biloko 7 o nzamba alingi te. Moi je te comprends. Nazo comprendre esprit nini eza ko animer yo. Bible zo pekisa biso ko loba, malobo ekoki ko suye baninga, malobo ekoki ko pesa baninga pasi, malobo ekoki ko betsa muninga libaku. Maloba oyo munoko ekendaka mbangu koloba lokuta
munoko ekendaka kotonga, munoko ekendaka mbangu kofinga, munoko ekendaka mbangu kochola, oyebi mutu te, oyebi vi ya mutu te, ale yo wana otelemi, obandi koloba mabe pona mutu wana, obandi kofinga mutu wana, obandi kokalifie mutu wana, oyo ya zate, yango nde nzambe alingi te. Yango nde nzambe alingi te. Na place yo qualifié mutu wana mabe, yo lukando tambola bien, po ngai na mona penda ke papa Mark aza penda respectable, aza penda na kimia, en tout cas papa Mark abanga kanzambe, oui. Mais tango yo zo ya na mira mutu, même na réseaux sociaux, oye po inciter mutu. Yo moko zo banga nzambe te. Yo moko zo banga nzambe te na tongo na 6h du matin. Yo papa oza responsable. Yo ndeko pe noza na molimo nzambe kati noza posé. Ozo leka na etando ike ya batu nyonso to bazo sala na bango bakambu na bango yo yebite. Yo yepo finga bango na tongo yo bien aimé. Jésus revient bientôt. Musala oyo zo ya kosala na réseaux sociaux papa Mark. Ya kofinga ka batu. Munoko yozo se ya kofinga ka bato. Yango nde nzambe alingi te. Bien aimé to sala attention. Lelo tozo yekola biloko 7 ou 6 o nzambe alinga te. Biloko 6 ou 7 o nzambe alinga te yaya. Jésus-Christ revient bientôt. Et tant que ba chrétien, est-ce que biloko o nzambe azo pekisa biso azo kuta biso nango te? Distraction ya na yebi. Biloko seti oyo nzambe azoyebisa biso papa na ngai, est-ce que nzambe azokuta on e bandeli na bandaki bien na lobi mutu aza saint azate. Nga naza na ngaka lo naza na plus que yo te. Nayebi pe Bible plus que yo te. Nayebi pe français plus que yo te. Mais nga nazwi ka ngolu. Nga nazwi ka ngolu instrument moko boye ya vidi le côté nzamba ye kaka azwi mayele moka ya muke atie na kati alobi aller partout dans le monde. Kendo tato la bolamu nanga ke na nzambe batu nyoso tu o bakoleka na nzela na yo bandima ya solo na nzambe na salaka. C'est ça. Na leki yo te yaya. Naza parfait te. Tozo bunda biso nyoso. To batela mafuta tozo bunda. Mosala nzambo akoleka liboso na yo aye ateya elobi nga naza saint nazo teya bino teya ya to teya ka bino te tozo teya biso nyonso au jour biso nyonso tozo zwa délivrance. Au jour biso nyonso tozo zwa délivrance yaya. Nakoyoka lelo nakoyoka lobi okuna nakozwa délivrance. Papa kadima na bloqué oke olala distraction ta mso meli masanga mingi e bouger mutu. Va dormir. Na bloqué o. Ya mibale nzambe azopekisa monoko na biso yaya eloba maloba ya mabe. Témoignage nini yo memaka mpona baninga monoko no elobaka nini? Monoko na yo elobaka nini? Bible ezoyebisa biso lobi nzambe alobi la langue montaise. Monoko elobaka lokuta. Est-ce que kati na ngai tolo na sende na zawa lokuta ezate? Est-ce que kati na ngai tolo na se lokuta ezate? Yo moko pena mitala vie na yo, tala relation na yo na nzambe. Yebisa pena nzambe Seigneur kati na nga lokuta ezate. Peut-être lipamboli na yo ezo simba ngate ezo vanda kati na ngate parce que naza lokuta. Yaya mutu musoko ozala linga ka nzambe abongola motema teya kaya soka loba telema teya oko sepela na façon ya koteya mais lokuta evandi na kati na yeso akosi te. Aozwa kimia te. Maza musali ya nzambe.
eza parmi biloko oyo ezokota nzambe azokuta yango kati na biso nzambe alinga yango te eza biloko oyo biso moko etake bana na nzambe tobanda otala yango na misu oyo mibale ya molimo tobanda kokomprendre yango epuis tobanda osengela yango mawa nzambe misu ya lokuta témoignage ya lokuta munoko elobaka lokuta nazoboya kosimba bakote mosusu nazoboya nazofrene bozomwa nde nazoloba na badoute nazoboya mpenda kokota kati mposo na bina kota kati tokolalawa bafoye boni mama yaya yo bomi mpona monoko na yo mpona témoignage ya mabe ovandi mpe nie ozolia ozomela ozolata obinaka combien de témoignages oyo yo memi na munoko na yo ya mabe na vie ya bato yo moko yebiki oyo nazoloba wana eza lokuta la langue mantaise oyo nzambi aboya histoire oyo na meme pa mobali oyo mpona mwasi ne eza lokuta histoire oyo na mema pa mwasi oyo mpona mobali ne eza lokuta histoire oyo na memi pa mama oyo mpona bana na ye eza lokuta histoire oyo na mema pa famille oyo eza lokuta lelo famille ya bato epanzana bazalaka ini bakoma mutu na kwe na ye a cause ya lokuta na yo okota na famille wana opanza mais okofuka mozobondela nzambe asala no nini okofuka mozobondela nzambe yaya nzambe asala no nini parce que nzambe ntango azomona azotala yo azomona biloko sambo moko nango kati na yo oyo yo ovivaka nango ekoma péché chéri ekoma normal mpo na yo minoko mingi lelo ekoma koloba nalobi ka vérité ye ya vérité oyo nalobi epandi bato est-ce que vérité wana eza po esangisa est-ce que vérité wana ezalaki censé ebima na munoko na yo est-ce que vérité wana ezalaki recommandé ebimele pa na yo po vérité oyo ebimi na munoko ya munoko na yo na temps oyo esengeli oza envoyé ya nzambe alingaki obimisa eloko wana ekoya po epanza te ekokota mwa mobulu na ebandeli me na suka nango bato bakomprendre langue mantaise osambelaka nzambe oyamba jésus christ comme seigneur et sauveur mais yaya oza na lokuta moko lelo tilobi oana eloko moko te yo olobaka ya solo meme na kati ya prédication na olokuta ekota langue mantaise nzambe azobenga biso na kobongola mitema eza babiloko moko ya mike mike oyo eliembelaka biso bana na nzambe totiaka yango kate yango nde ezongisaka biso nsima mama natasha eza babiloko moko ya mike mike mama Karine oyo ediembelaka biso bana nzambe mama Thérèse totiaka yango kate me lelo esengeli totia yango kapo tobika na bongoli motema wi na banzaka eloko moko boye na panzaka libala moko boye na panzaka famille moko boye na a cause ya langue na ngai ya mantaise est-ce que na bongisa likambo wana na munoko na ngai lokuta na bato mosusu bakomaka ti plilu apandi basali ya nzambe apandi eglize ya nzambe alongwa na ye mpe na eglize yango eglize epanzana mpo na ye akenda na ye na eglize mosusu le même misala oyo asalaki na eglize wana apandi akesi komema yango na eglize wana combien de bandimi oyo obimisi na eglize ya nzambe na litonga nzambe yaya mpo na monoko no ya lokuta combien
Depuis yo ya na église wana yaya batu babimaka po yo lobaki mutu so asololi na oka ya komo tala pasteur na misu mususu mutu so asololi ka na yo komo yo ta mama pasteur na misu mususu mutu so ka asololi ka la komika komi na église wana okomika na église wana komo sola na yo ako aindenga yaki a changer parce que lokuta na yo zoloba na ye makamu ya lokuta mutu a changer na façon na ye ya ko vivre na kati ya lingomba nzambe. Yo moko longwaka te me ozo longolisa bato pona lokuta na yo nzambe alingi lokuta te nzambe azopekisa biso minoko oyo ememaka minoko oyo ya lokuta langue mantaise eza parmi biloko sambo oyo nzambe azopekisa biso miso etalaka kaka mabe munoko elobaka lokuta. Yaya, eza na bana na yo moko bayebi bakotaka na makambu yo lobaka doute. Bana na yo bayebi ke mama biso azaka lokuta. Bana na yo bayebi ke papa biso azalaka lokuta. Bande kono bayebi ke yaya lobaka vérité te. So monia naza lokuta nga na ndima makambu nete. Na bande kono pope bayebi ke ozaka lokuta. Mosale la nzambe. Est-ce que mutako bika na sima na yo? Pour mutu nyoso tu yozolo banayi azo mona onka lokuta toke na troisième. La langue menteuse, les mecs qui répond les sangs innocents. Maboko e simbaka makila ya ba innocent. Lelo toko bela molimo mosanto asukola maboko na biso toko mapopeto. Maboko esimbaka makila ya ba innocent ya soso la kota na vi na yo moko makila boni ya ba innocent eza na maboko na yo po ozala na makila ya ba innocent na maboko no ezaka ate ozwa mbeli ochuba mutu oyo salaka wana na baninga ya makila na maboko na yo yo moko yebi ya misala oyo salaka na bomo ya baninga, na bomo ya entourage, na bomo ya libota na yo, ya bana bandeko na yo. Oyebi misala oyo salaka ya mabe, nzamba zo pekisa, maboko oyo ezalaka na makila ya ba innocent. O fonda histoire, oza makasi na ko fonde histoire. Soki o fonde histoire, ozo lobango ko pemate. Soki o fonde histoire, ozo lobango ko sekate. Mutu nyoso tu fandi mapenda oyo ozo loba wana vraiment. Yango wana nde réalité. Yango wana nde réel. Yango wana nde zaya solo. Mais au fond du cœur, ya yo moko mama papa. Oyebi que c'est que je dis là. Na lobika pona panza libalo. Na lobika pona panza unité oyo. Na lobika pona panza famille oyo. Na lobika pona panza bano na mama na bango. Na lobika pona panza ki camarade oyo baza l'ensemble te. Mais tu es à l'aise batuba panzana. Mabote panzana. Makila ba innocent. Oyebi batu combien balelaka na kombono na famille wana. O panza libala muninga na yo. O mema lokute pa mobali na ye. O mema lokute pa mwasi na ye. Oza consciente ke loko na lobi eza lokuta. Malokambo na lobi eza lokuta na kosi. Ibala wane panzana esimba sute. Bana wana bakabwana batikala bofelin. Papa epai bana epai. Ozo vanda pe ozo lala ozo lamuka. Ozo kende pe liboso nzambe ozo senga bolamu na bana na yo. Est-ce que bolamu na bana na yo ya nzamba za injuste te? Dieu est juste. Bana wana tango bazo lela. Présence à papa na bango ezate. Présence à maman na bango ezate. Likambu mo songolo pakala yo baby ça. C'est ça les sons. C'est ça les sons na makila na yo. Oza makado. Soko fondele. Yo moko po loba. Nga basakana na nga. Tenga so na bina telemana loba. Na sekate. Nga so na bina telemana loba. Yaya yo moko tengo ozozwa desu. Ozozwa kanzawana ya koloba kenga so na bina telemana loba. Oyebi ke di début à la fin. Nyon surtout koloba isa lokuta. Mais ozo protéger lokuta po na kaka ko simba makila ya ba innocent. Eza biloko parmi biloko sambo. O nzamba linga te. Wana eza la troisième. Nga mutu na lobite. Proverbe 6 verset 16.
zwata ya kotanga ngo yaya oko se retrouver na kati. C'est pour cela nga na lapa munoko na se likambo na ebeli mutuna makolo te o na moni te ata oza piringa na kondima te na kokumba ngo te. Depuis na tanga verse o na sosola yango na kokumba ngo tata na linga ko mingi atoza mwana na nga na kokumba lokuta te na boyi makila ba innocent. Na boyi eza makambo Pierre na Jean na Jacob na Simon balinga te. Eza makambo Matthieu alingaka te. Eza makambo Job na Jacob balinga te. Eza makambo Nzambe alingaka te. Eza parmi makambo sambo. Eza troisième o Nzambe alingaka te. Okomona ke misu ya mabe Nzambe alobi. Deuxième nangoni misu ya mabe Nzambe alobi. Ekomema yo na munoko ya lokuta. Soki ozotala bato na miso ya mabe, okomaka koloba lokuta pona mutu wana. Lokuta na yo wana yango nde kosimbiso makila ya mutu wana na maboko ya innocent. Parce que aza innocent, aza innocente. Misu no ebandai deja kotala ye mabe. Misu ekotinda bien aimé dans le Seigneur munoko etatola mabe pona mutu wana. Troisième nango okoluko simba makila mutu wana na maboko. Yaya po te misu no deje bandai komona mabe. Nzamba zo bongo la mitema na biso. Tango mitema na biso ebongwami totalement mama. Oyo kati oya bibanda ba misu ba matoi ba pensée ya mabe ba makila ba to ba témoignage ya lokuta. Yaya ekobando kima yo yango moko. Mais soki omoni mutu umeli na kati église. Omoni muta umeli na musala Nzambe. Akangamika na babiloko ya mike oyo. Azolingo sala ngote, azolingo tika ngote. Il faut koluka kotale malamu. Même bana église na yo, bayebi ke pasteur na biso aloba vérité te, pasteur na biso azaka lukuta. Ato ye na témoignage, ozo te ya no bango, mais bana église na yo bayebi ke papa azaka lukuta. L'église a bongo ezali. Moi si na yo mokuta yebi ke mobali nanga kuta sa lokuta. Mobali na yo yebi ke moi si nanga za mutema makasi ya ko simba ta makila mutu na maboko. Akoki ko ndima na elika momoko bo eza bongo te yesu ka ndimi yango doka ko sala tout a obligé batu nyonso andimisa batu yango na makasi. Batu bazana don wana bazali. Ya ko ndimisa batu na makasi. Likambo ye moko azo yeba pena keza nango yango te. Likambo pena nazo kosa matieli yango wana latisi yango nzoto, atieli alati yango bilamba, latisi yango chaussure, e bimi pena na nzele komo tambola. Troisième, tozo kita. La langue menteuse, les mains qui répandent le sang d'innocent, le cœur qui médite le projet unique. Les cœurs qui méditent les projets uniques. Projet unique, ils ont un bon sens, ils ont un mauvais sens. Okoki kosala ba projet moko boya malamu pona yo moko za ko associer Nzambe. Okomona ke kokende pe malamu. Projet unique o Nzambe azoloba. Azolobela bato basalaka makambu na mayele na bango. Bato balinga conseil te. Bato bazonga ka simate na décision. Soka zui décision na ye akokenda ngo tina suka. Nga na atakinga na zonga asimate. Nga basakana na nga te. Nga so na lobi bo esili. Ngai batu wana nde batu ya batu Nzamba zolobela awa ya projet unique. Quelque part ma komezo yebisa biso toza la mayele na biso mote to mimona mayele na biso mote. Eza na likambo supo kokoko luka ko sala ngo Nzambe pa envoyer le mutu moko ayebiso non tika ko sala yango te. Mingi ezaka pa na biso basali ya Nzambe. Basali ya Nzambe biso to lingaka Nzambe aleka ka pa na nga moko. Nzamba ko leka pe pa mwana église. Po bikisa église, po bikisa ndaku na yo, po bikisa mariage na yo.
Nzamba l'équipe n'était pas serviteur te. Nzamba l'équipe n'est pas moutou à vendre na ban. Nzambe soka linga loba ako loba ta na moutou ali boma. Mais mingi biso basala nzambe to boya kambe ba message ya bongo. Pona biso fo message muta musala nzambe mo boaza likolo na yo aya apeso message po yo musala nzambe ondima. Mingi ata ba serviteur mingi auto travail kana bango a des fois so oza tête yo muto oza tête à église oza ange ya église okoma ko boya meme ba message oyo ba collaborateur to bana na yo o baza entouré na yo ozo bondela la bango oza ko evrer musala nzambe na bango ba yelo message okoko bando pa ko boya yango peso koza nyonso to nezo vanda peka na kati orgueil. Mutu asalaka ba projet unique. Projet wana eza unique ko longwa te. Mutu ako bouger yango te. Mutu ako modifier yango te. Mutu ako ya opesa conseil te. Oyo ya lobby yango wana. Evandi pe na kati ya dictature. Edwige Makengo. Evandi pe na kati ya dictature. Mutu aza soka zui décision, mutu ako simba te, mutu ako bouger te. Ye soka koti na ndako bana na bana na ye mukutu ba kimi, mutu ako bouger te. So boyoki ka so en voiture, mutu na mutu akoti na chambre na ye. Et koti na dictature, mutu alinga ba pese conseil te, mutu alinga ka ba bouger loko na ete, mutu alinga ka sala ka oya lingi, ate zama be, ata bato vai na bango ba omona ke so sale loko wana ndenge yo kanisi li projet wana eko simba te parce que ngana sina sala projet wana na ndenge ya mabete na ndenge ya malamu na leka de anzela na yaya simba te bato a projet unique batika la ka na projet na bango ti tanga kokoma na projet na ye na suka soki a échoué beti mutu ndazongisi Nzamba lingi bata bongo te. Bata projet unique. To poussana. Les cœurs qui méditent les projets uniques. Le pied qui s'est hanté de courir au mal. Makolo oye ki makambangu pona ko sala mabe. Mais banda to banda ine bandeliti parce to komi. Est-ce que vous sosola quelque chose? Makolo eki makambangu pona ko sala mabe. Basi ba yeba yo, mama le kilokola ye, c'est ka ye ka koloba makambu. Ya Suzana, ya Suzana pardon. Oh allo, bozala ndako bozala na Antoine Suzana, benga nga so akei. Ye soka yebo eseka yeka na makambu makolo eki makambangu pona koloba mabe, pona ko sala mabe. Nzamba lingi yango te. Yo déplaçaka pino futela yango na transport. Pour que nous sala mabe, pour que nous mema mabe, pour que nous loba mabe. Toujours tourner ka place moko la langue mantaise na les autant, toujours tourner kakawana na toujours tourner kawana na maboko makila, toujours tourner. Nzamba zobo ya biso na masumu. Soko landi biloko nyoso to balobi set, oyo nzamba lingaka te, toujours tourner ka ne loko moko ya masumu. To bandi na misu ya mabe, to ye Tokiti tobandi na misu pardon tobandi na misu ya mabe tokiti toye na maboko o esimbaka les saints innocents pardon maboko esimbaka makila ya ba innocent tokiti toye na mutu aza na ba projet unique tokiti toye na makolo o ekimaka mbangu mpona kosala mabe tosaka place moko ya toki musika te tozo tourner na nyonso wana nzamba azolinga bilongola biso ka na mabe. Soko tali mabe, ozo tala mabe, omonaka esika mabe, okobando tatola ya malamu te. Obando lobaka ya mabe. Tangu yo bando loba ya mabe, oba kolo makambu, oyo ozo lobela ya mabe, oyo ozo tala ya mabe, baza ba innocent, obandi da ko simba makila na bango, ya ba innocent na maboko.
obandi de kosimba makila ba inosa ya maboko suka nango kovanda te okokimisa makambo bakolono mbango mpo keno mema sango ya mabe tokoya na faux témoignage biloko 7 6 oyo nzambe alinga te tozo se retrouver na kati nga so namoni live evandi nie boye seke na comprendre ke wi liloba nzambe ezokota. En plus, il y a des moments maloba mususu wa nzambe eyaka yo moko fandi ozo yoka ngo fandi obi Dieu me parle. Dieu me parle. Nzamba lave biso maboko mama Judith. Nzamba lave biso maboko tozo salela nzambe na makila na maboko. Tozo salela nzambe mama Judith mama Nathalie na makila na maboko. Tolongwe nango na mokili tokoti nango tina kati église tozokende ko détruire ba innocent oyo bakimi Sodome et Gomorrhe bake ko bombana na kati église yolandi bango tina église songi tina kati église eza na bandako mususu kota te ya bato ya lingomba okota te okenda te bainvita yo te moyebi ke bana na baza 7 mwana misato azalaka ya tata wana te mwana wana ya liboso mama yaki na ye na libala ndenge baza wana basilisa mbongo ya doti te ndenge baza wana famille ya mwasi kuta elingaka mobali te famille ya mobali na kati église. Mutu akimi mokili aye ko bomba na kati église mais baye ko simba makila na ye na kati ya lingomba. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Oyebi via batu nyonso na kati église et pas diacre wana okoma nanu te et pas évangéliste wana okoma nanu kutu pe mwasi na yebo solo la te mais yo oyebi ndako na bango oyebi makambo na bango oyebi via batu nyonso tu baza na tout autour na yo okenda na bandako na bango te moyebi ba vie na bango oyebi yango ndenge nini soko za ndoki te oyebi yango ndenge soko oyebi pende ba vie na bango ya solo mutu abeteli yo te oyebi yango ndenge nini lobeza lokuta ozo simba makila ya ba innocent na maboko ya ba innocente na maboko. Toya ba poto to utaka ba Afrique makambo to sala na Afrique toye na poto toye kokutana na Yesu Masia. Est-ce que t'as dit tout oloba na nzambe nyonso osenga bolimbisi ba secret caché oyo bomba wana est-ce que obongoli motema lelo komi mama pasteur mama diacre mama évangéliste mama prophétesse mama soki nani mokonzi ba mama na kati exoki yaya est-ce que secret wana osi oloba yango po bongoli motema muto abongoli motema ako bomba su misala satana kati na ete muto abongoli motema ako za su na lie secret moko bo na diable te parce que tanga ko ya ko réclamer yo kaka na secret wana sika ya ko ya ko diembela to se débarrassaka na biloko nyonso munguna tant to yambaka Jésus Christ comme Seigneur et Sauveur to se débarrassaka ya na nyonso ti lelo yo zaka na makambo nzambe ti lelo yo prophétisaka ti lelo yaya makolo na yo kimaka kaka mbangu pona okesala mabe bapakoli yo mafuta na mutu ozi consécration bapakoli yo mafuta na mutu baconsacre yo okomi mutu moko oza mise à part jour à consécration na yo wana kindoki bimaki te jour à consécration na yo wana misala mabe bimaki te baconsacre yo kana misala no mabe baconsacre yo kaka na songi na yo baconsacre yo kaka bien aimé na kindumba na yo baconsacre yo kaka bien aimé na makila ya bainosa na maboko misala wana yo bande kosala libanda baconsacre yo na yango oye siko kosala yango na kati ya lingomba nzambe tu es qui? Dis-nous tu es qui? Oza nani oza na ngambu nini? Ozo salela nani?
Po soko obomba ozokatisa loko obomba ni nzambe bene mobomba mi nzambe te nzambe babomba maka ete nzambe akoko lando ata na se ya mai alanda atinda kutu mbisi amela nani nani bata Job atinda mbisi amela nani nani kombo so inaki nani Jonas pardon nzambe ati Jonas akima mission nzambe apesa ye nzambe atinda mbisi amela Jonas po arrêter Jonas esika nini o ngai na yo bien aimé tokima nzambe nzambe ayebi biso surtout ntango toyaka koteya na bareseau sociaux oyo tozalaka pena expose okoki kozwa ataki ka nde na olobela nkombo ya yesu boye ka ndenge bato baza mwa oyo bazolanda nga bakoki kopeto flèche ekoti mpe ndeko marke auti obeta flèche je l'ai répondi na sote mba monake akobeta flèche wana ekoti oyo ebimisi yo mpe na mateya okomi mpe kodiskute na ye mateya mpe changer système ekomi mpe kokomona yango nini émission moko arando ya lobi yo mpo lobi azoloba yo mpo ozoloba obosani no kutu ke ozalaki na exhortation tozwaka baflèche ya ndenge na ndenge ntango totelemaka liboso ya réseaux sociaux mpona kosalela nzambe mutu musu omona atie kamera atie makambo so tabandika koteya boye diarrhée posa kosala diarrhée ekomi osala ya zwi flèche ekoti yango fo tose préparaka makasi mpona koya meme liboso ya peuple ya nzambe mpo oyo tozoloba yaya ezokenda 20 te soki toza ata 30 na ligne yebake maloba oyo eyela ata une personne bible elobi soki mutu moko abongoli motema feti ezalaka na lola alors maloba nzambe soki ekweyelaka ntango mosusu bato nyonso te omonaka ntango mosusu une personne deux personnes maloba ekoti na kati ya vi na ye ekomi kotourne na kati na ye ekomi ozangisa kimia omona mpe babiloko mosusu ya mike mike oyo etikalaka na vi ndeko akomi kosala effort akomi kogene akomi okende na présence ya nzambe mpona kolela mawa nzambe nzambe akangola ye mpo nzambe kaka moto akokangola biso mutu mosusu akokangola biso na makambo aza te makolo ekendaka mbangu mpona kosala mabe mpona komema mabe yo libota ese eyeba yo visite na yo epa tata mwasi epa mama kulutu se komemi problème ce n'est pas bien ce n'est pas bien okokoma oyebisi bato bakanga misu ndeko emelia bato mosusu bakangi misu bato mosusu baodonke parce que baza na confiance ya nzambe na yo te bayebi ke magi osalelaka nzambe moza lokuta magi osalelaka nzambe moza ndumba magi osalelaka nzambe oza moyibi magi osalelaka nzambe oza lokoso magi osalelaka nzambe merci Amélie, que Dieu te bénisse. Les faux témoignages qui dit des mensonges et c'est lui qui excitait les querelles entre les frères. Des faux témoignages. Et ça parmi biloko sambo. Oyo nzambe alingaka te. Faux témoignage ebomi ba vie ya bato ebele. Bato misusu lelo ba vivra na sida na nzoto. Maza na ye na sida te. Bato bakotisa ye sida na mutu. Abangaka pe kokende pe kosala ba examen. Sida wana kaka de balobaki yango kaka za na ye na sida te koti pe na mutu na ye evandi pe na mutu ekomi pe kosala pe basekele ya sida mutu pa komi na souci akomi oloba pe ke na koku kokufa nanga na pesi exemple faux témoignage ba faux témoignage lelo égaré ba vie ya bato ebele ba faux témoignage lelo epandi ba mabala ebele kaka na fiançailles mobali wana bien aimé nakanisi su lisolo ya mwa mwasi bandeko moko napeso témoignage moko bien aimé pour comprendre bafamille ka nde to bazala na kini nde tovandaka na boto vanda lopango bafamille bana mama kulutu bana noko bana nani mama leki azalaki na bana 4
mwana ye moko akeleki akutanaka na mobali na ye moko kope na ye moko basololaka bakutanaka mosusu bika nde tozalaka na basysteme yango na bakongo mobali aye kotala yo otie kiti na porte ya ndako bovandi. Bonjour ya Gracia ndeko na biso ya mwasi kope na ye ayaki mwana mama leki abimisi kiti libanda tie ndeko atie ndeko mwa mobali avandi ayesi kope na ye alobi nazwa molangi nasombela ji na coin na boutique oyo eza na coin na biso akoti na lopangu azwi molangi abimi akesombela mobali na ye eloko akombela na patiki mobali avandi mama kulutu abimi. Bonjour papa, bonjour zoluka nani abite na vani na nani na ozele ayo za nani tenga kope na ye ayo kope na ye makuta bandi mobali ya mwana ndeko na ye na elamba akititi na makolo akititi na se akoti na lupango 2 minutes mwana makulutu abimi. Bonjour tonton obite na vani ngande kope ya bino pena bosala basi muso kolinga te mwasa kolinga ye wana otunaki te songa na yebi so koloba ta mususu naza motema mabe kende kotuna na coin bakoyebisa yo mwana mwasi oyo aza ndeko na ngambe na koko bombelo to za ndeko mobali na kolinga to kufa mobali moko azaki na ye na quartier ya bomwana akufa na maladi aza na maladi ya sida yo zolanda ye bona abeta malo makambo ndeko ne wana na minute muke loba makambo ebele mobala tuni yo za nani abie nalebi so kaka na na tina te na yebiso so nani bon na ke na ngapo mwasi no aya kutanga te na yebiso ka vérité batela nde vie na yo. Pourquoi? Parce que bamona mobala na yaki na mwa mutuka mobala na mwa sapato ngolo moni mutu o azaka na position soko moni yo koyeba. Nzoka pasteur ya mobali ayebisaki deja garçon wana obika nde tozalaka na ba pasteur na biso azwaki deja copine na ye amemelaki ye pa pasteur ayebisi alobi aza mwasi malamu mais faut sala attention aza na famille moko baya na complication balinganaka te na famille wana babomanaka bango na bango bamama conflit wana ewuti na bamama na bango conflit elongo na bamama ekita na bana balinganaka te. Moi mobalo na lere moi mwasi wana alobi atuni oza nani alobi soki aza nani te po soki mwasi aye mobali akoyebisa mwasi ke ndeko na mwasi ayaki awa alobi na nga boyeboye akoyeba ndeko yango nani oyo alobi na kope na nga boye akoti na azongi na lopango garso wana tikali mbala moko nzambe asali ke makambo pasteur na ye ayebisaki ye ezonga na kati ya mutu pasteur na ye seki aza mwasi malamu fo bondela mingi mpo na ye po awuti na famille moko ya désordre famille wana baboma na bango nazomona pena désordre na famille oyo awuti mais ye moko aza mwasi mabe te nazomona bamama baza deja ondire na conflit wana ekita na bana ondire balinganaka te na famille wana mobali wana eloko wana arrete nango ntango sikoyo baye koyebisa ye eloko wana mpa mwana mama kulutu nzambe aye kosala ke makambo pasteur na ayebisaki ye ezongeli ye na motu. Mwasi ayeli mobali ne masanga fungoli ameli abi mama kulutu na bino moko akombi aye awa ye kotuna nga soki naza nde naza mokusa abia wana ya mama ya mama ya kontola biso mingi mwasi alingaki mango yaya soki oza na mabe kati na yo te okosala mabe mpo moto asali yo mabe te agissement ya mwana wana nde pa mobali nde kontaki mutu akoyebi soki nasala ye mabe mpo basala ye nga mabe seke mutu wana aza na mabe ameditaka mabe mutu aza na mabe na kati na ye te ata basali yo mabe yayati okozongisa mabe te nzambe mutu akodefendre yo mobala yebise mais après pourtant mama akuluta mna kuti cousine namoni fi mo akoti ya pembe boye ya mokuse boye alati jipe mo ya mokuse makasi abi wana ya nani oyo te mwana makuti na biso mibale abi oyokana na ye te abi non toyokana c'est ma grande sœur toyokana te mpona nini non c'est ma grande sœur
ya na biso penza mwana makutu na biso pena ya na biso pena o pena akolisa biso na mo éducation mo pena ya rigueur et tout mobala tali ya seki na kati ya motema mobala tuni bovanda siko nde nini abi biso to na ndako ya sima wa mukie bo makutu na biso ko aza na bana ebele azwa ndako ya munene wana ya bakoko lokwa ebande kosala lokwa mo ba désordre mo ba problème mama biso lokwa alingaka ne ba problème te nde tozwa na biso ndako ya nsima ezalaki kutu cuisine ndako wana moke lokola na ndako wana monene ba problème banda ozalaka ebanda ozalaka ya mama alobaki totikela na biso bango ndako yango na tous les 4 chambres na bana na ye bafanda na kimia biso tokende na biso na cuisine wana yango to arrange cuisine wana topakola nka ba couleur tobongisa yango to biso so tokoma olala libanda biso tokoma kolamba libanda biso to récupérer na biso cuisine voilà lobi nini bo récupérer cuisine o bokoma olala na cuisine o ayebisi problème te mutu mosusu akoluka ya salo mabe me na mabe oyo ye azoya po asala yo nzambe abimisi bolamu na kati ya mabe wana mwana mobali wana etungisi eloko ya cuisine wana etungisi ye aki alali abi azwi pongi te etungisaki ye eloko ya cuisine wana Amelia Vumbi ekomela yo ayaya nzambe apeso makasi pardon. Mwana mobali wana kenda lala pongi te yango tolingaka ko venger biso moko te yaya batu nyonso na mokili ba olingo te mutu so alingi yo te même na kati ya famille na okokutana na batu musu makili esimbi te alingi ne yo te ata opesi ye nini so mutu alingi yo te alingi yo ka te me yo kokota na je na ye te yo kosala lokola ye te yo linga ye mwana mwasi wana afungoli motema po ye moko deya na kati ne ntango ayoki deja ke mama leki ayaki awa mwana na ye so alandi akomprendre pena te seke bato lokwa basaka deya na mabe kati na bango batakelenga deja eloko mo awa me mwana mobali oyo lokwa aza na ye moto alobaka te azolinga oloba te garso na bandi kotuni bakeso mwana afungwami abi ndo mama bino bola abi biso tolala na ndako ya nsima pe na ndako wana ezaki cuisine tellement badezo tobeloye biso na ndako ya monene ntango koko azalaki tonovanda biso na ndako ya monene le koko akufi ya mwasi akufi koko ya mobali akufi makulutu aza tellement makambo makasi na bana na ye bamonoko makasi baza pena bamakolo ekimaka mbangu mpona kosala mabe mpona koloba mabe maboko elinga kosimba vraimen ye na bana na ye makila ya bainosa mama akontamina bana na ye misala mabe makambo mabe balingaka bavanda bango na bango bana neka bazwa bana neka bazwala bien biso toza 3 bango babota bango 7 biso toza bana basi mibale na ya na nga moko ya mobali na moko ya mobali mwana ya leki ya mama na biso mosu akufa mama na biso moto azwa ye bo mwana yango azalaka kote na biso. Bonjour cuisine française bonjour toza lokwa 4 tovandaka na ndako oyo asima oyo ezalaki cuisine mobali abi ok problème te mobali akei azwi kimia te akei mwana mobali wana azalaki na bandako na ye azalaki na bandako na ye na bon marché yoka quartier balongoli bino na kitambo azalaki na bandako na ye atonga ba 2 chambres 3 chambres bapartement penza na bon marché akepesa préavis
azwi mbongo azongiseli locataire moko alobi fo abima naza mama na ngai azouta intérieur azoya ifo ya kufanda locataire wana se lokasa mo ba complication popo ndako ngo pene ezalaki ezaka ndako ne ezaka kitoko apesi préavis ya 3 mois abi pressé eza te zono préavis na yo premier mois deuxième mois bakuta yaka bakuta na copine moi mobalo na ndinga système asali pena tout abise lelo na kona na za besoin na mona mama abino na salu abi mama za na sima kuna courant pe ezate abi te problème te na ko kende kana pese ka mbote na mona ye mwana mobala na pena moni baleki ndako ya baleki na liboso bafuteli mibale kotoyo ndako ya munene kotoyo baleki bakoto ndie na lopango na mwa tinel mo ba lopango ezaka neti mwa tinel siko bandako muso eza na sima mwa tinel moko ba mai mwana mwasi bandaki koboya o courant eza te o boye po mwana mobala akende komona esika ye alalaka te me mobala insiste baleki na tinel wana mobala azotalaka bake ntina ndako ya nsima bakomi na ndako ya nsima mobala tie mwinda telefone bonjour mama nayaki kaka mpona mona yo nalingaki kaka namona ye papa merci mama ngo mpe oza merci merci mwana nga abetelaka nga kaka masolo na yo nasepeli kaka nasepeli ndenge lelo namoni yo nzambe azwa lokumu merci bovanda bien aza na mwasi na yo te aza nanu popoza na yo mokolo nzambe osala o ngolu obali opesi mbongo akomi ya yo nayebi ke nzambe osala bino ngolu mama solola bien mwa mobala natanga koti su na kati ya ndako wana yoki su compassion bango kutu bayebi te ke kaka premier jour o bato basanganaki mpo baboma yo o bato basanganaki mpo basimba makila innocent o bato basanganaki bamakolo na bango ekimaki mbangu mpo bakende osala yo mabe bamema sango no mabe mokolo wana ka nzambe atindaki intervention na bomoi na yo mais lokola apesaki garantie apesaki préavis ya 3 mois moyen bato azosalela bolamu bacomprendre te ke ye asaleli bango nzambe asaleli bango bolamu yaya nzamba sa yoki prière no na yebisa mutu moko eza likambo ata tala mwana mobali apesi ba locataire na ye préavis ya 3 mois mama wana kuta yebi teke ndeko na ye ya mwasi alingaki eboma libala mwana na ye akende koloba na mobala mwana na ye n'importe quoi wana ebongo na pasi eboma ebebisa n'importe quoi neke ebongisa n'importe quoi ne eke kobongisa bakomi na 3e mois mutu abimi na ndako mwa mobali wana ye mo asalisi misala apakolisi couleur abongisi mwana mobali wana asombi bakiti atie na ndako wana asombi tele asombi climatiseur batia na ndako wana mwana mobali wana asombi congélateur frigo banzungu ya sika nyonso ya sika mwasi nanu kutu abali te po ndako wana eza place bafuteli bavandaka nanu eza nanu bien ebonsiko place mwana mobali wana vandaka po amema nanu kopine wana esika avandaka te makenda barestaurant so azwi bakenda barestaurant mwasi azosanti kaka mobali aza na eloko me nanu amema ye na ndako ne te siko ndako na ye moko eza ndeni ayebisi mwasi abiba ona oyo ozwa bino lobi boyisa mama bongama bosukola bobongama na obetisa bino tour tobetisa ta mama tour abima mama lingani mama obima te abite yesa mama penda kenga na oya na voiture otambola te na betisa tour na mema yete na restaurant na villa lia asepela na mema ye place moko asala mo bakusi maputa na ye et tout après na oyo ozongisa ye mwa mobali wana ye azwi mama bango kaka ndenge azoi mama wana ndenge abima na ndako wana kende iso restaurant bake basombele maputa basale bakusi mama katiaki lokola baozongisa susu na berkai mbala mo balekisa mama mbala mo na Gombe kuna mama kifanda mama wana atikala kodeklare te nazonga na kezo biloko na bosa na eloko nini ozwa kuna na ndako wana ezaki na kiti te eza na eloko te ka bilamba soki omonaka mama na lokwa mwa mwasi moko mawa yaya sa domina ye bana yaya badomina ye bana yaya baimpoli balopango ya famille oyo bamakaka bato respect soki oza nango te bana yaya baimpoli bana yaya misusu bakoma bakuluna bana yaya soki omeki moko mosusu asa amamola ye mbata me bana na ye bakobunda te parce que oyo ezalaki na kati ya bana na ye ezalaki na bana ya yaya na ye te
oyo mama azalaki na ngo wana yango atransmisaki yango na bana na ye moko atalaka ya na ye boye ata azoloba na ye atalaki kaka loko azoba azotala ya ne kabo ata azofinga aya mosusu bawelelaka boyiba lopango ya famille bawelelaka biloko moko bandani oyo bakowelaki kantine akendeki kosukola umeli asumbi ape so akoti toilette asali toilette kuna abebisi asopi mai te akendeki kuna na dale babiloko moko ka ya mike mike ezalaka na balopango ya famille ya bizarre mama wana aloba ate atalaka kaka yaya ayoki solo eza na bato mosusu bayokaka solo alipamboli yaya ntango abimaki wana atalaki mobali wana ayokaki solo ya bomengo ayokaki solo alipamboli ayokaki solo ya bénédiction bato baza ya misala mabe bayokaka solo ya bénédiction ntango ezoyela yo malgré bayebisi mwana mobali wana aza sida mwana mobali wana aucun jour ti abali fi wana akenda na fi wana ata mokolo moko te basala examen asenga ata mokolo moko te ti babonde bavanda na nde bakoma babota bana na bango ti lelo baza na vie mobali na ye na ta wana atindaka ye kutu te bakesala baexamen me biza na bato ebele babomela bango mabala na bafamille ya bajare oyo bayebisi mobali boye bayebisi mobali boye mobali ayaki lelo lobi benda mobali azonga esu te mobali benda mobali azonga esu te les faux témoins bato bamemaka batémoignage ya mabe mpona baninga nzambe alingi biso na makambo wana te témoignage ya mabe mpona moninga eza malamu te oyebi bien ke moninga wana aza na ye bien ya meli elokalize oyo yaya na nkombo na yesu bato ebele batambolaka lelo na bafaux témoignage na bamaladi aza na ye yango te ani na maladi te me balatisa yango elata mpe nzoto eza na bato ebele baleka mpe na nzela ya bato bazalaka maladi nzambe aépargna bango batikalaka na mwa son wana batikalaka na mwa témoignage wana bakenda mpe kosalisa baexamen te bandima na bango mpe makambo oyo monguna atatola mpona bango ekoma nango mpe normal okoma ovivre nango mpe ya hépatite na ngai nazalaka nango okoma ovivre nango mpe ya estoma na ngai nazalaka nango okoma kovivre no na maladi moko bokoma biso tobelaka ondi mpo ndima yango koma ovivre yango mpo ndima yango ozwa condition ya komela kisi chaque jour chaque mois mpo ndima yango oaccepte yango biloko mosusu spirituellement yaya il faut koboya yango na nkombo na yesu omona mpe ke ezwa nzoto te mama oyo mokolo abima kaka wana akenda kosala bango bayebi kaka mobala mwana aye kozwa ye amema ye na restaurant banda babima wana bazonga su te mama leki akoma oketala mama kuluta akoma oketala eleki na ye mama kuluta azonga normal azonga giga mama kuluta azonga gentil me yaya avandaka leki avandaka ni atalaki ayebi da position ya mama kulutu ayebi ka kotanda bana na ye pa mama kulutu te ayebi ka kotanda masolo ya bana na ye pa mama kulutu te ata mama kulutu aye okolia okomela osilisi napesi yo transport otelemi okei mpo motema na nga eza na mabe oyo oza nango te soki ezalaki ntango mosusu na esika ya mama wana ke mama kulutu de mwana ne azwaki bolamu amemi ye na niveau wana yaya nzambe aza telema bolingo nzambe aza telema bolingo alingi biso mingi tobimaka na mabe mposo tolingi nzambe azalaka na kwe na biso nzambe azala na kote na biso nzambe asalela biso yeya tobima na mabe nzambe abando ya oseko na makambo na biso nzambe otika biso te nzambe abando bundela biso nzambe abando longisa biso nzambe abando ozala toujours na ngambo na biso biloko seti oyo nzambe alingaka te
miso etalaka mabe, munoko elobaka kaka mabe, maboko esimbaka makila ba innocent, munoko ebimaka témoignage ya mabe, mutu ayebaka kobundisa baninga, baninga bana problème, yo kuti problème wana pasi omema kimia, oke koto olobi, obeti baninga mutu, bato abongo nzambe alingaka bango te, biloko sambo oyo nzambe alingaka te, yango toyenga tolobela na ntongo lelo. Tomikota kati na biso ya Emelia, tomitala penda kati na biso bien, eske biloko oyo na kati na biso ezali to ezate, ba comportement bizarre oyo na kati na biso ezali to ezate, biloko sambo oyo nzambe alingaka te, mutu apotisanaka baninga, tutisaka baninga mitu, oyo kuti baninga na problème, na famille moko boye baza na koyokana te, yo ta muso oza camarade ya yaya, oza camarade ya leki, luko mema kimia, kozala kanalité ya kopanza bango lisusu, ozwi epa leki omemi epa yaya, ozwi epa yaya omemi epa leki ya lukotisi bango zizani. Nzamba yebaki pourquoi tiaki ozala camarade ya yaya, nzamba yebaki pourquoi tiaki ozala peut-être camarade ya leki, nzamba yebaki na moment moko beba koyokana kate, nzamba tiaki yo na kati wana po yo ozala kwa temple moko na kati na bango. Oh soko dendi oke na gauche opesi kimia, odendi oke na droite opesi kimia, mais yo kota su na famille wana oya kopanza po yoka kozwa esika divisé première année. Kombo na yo na kati ya famille ya bato ekoma kotangama na ba histoire nyonso, okoma lokola mwana na bango ya famille, okoma lokola ya na bango ya famille, moza ya na bango ya famille te, tellement oza mopandi. Kombo ne komo tangama na famille ya bato lokola likambo mususu yaya. Faut to sala attention, biloko wana nzamba lingi yango te. Témoignage ya lukuto ko memango na via baningo kotala te. Okotala te ke mutu wana na mwana ndeko wana baboti, bana bazana kati, bana wana basengeli papa na bango azala wana, mama na bango azala po bana na bakola bien. Yo kota na foyer wana opanza, okota na famille wana opanza, okota na société wana opanza, okota na église wana opanza, epanza makita partout yo kota kopanzaka. Ne bandeli obandaka bien, soko yebika ki nani azane sika nini, nani asalaka nini, opanzi. Makambo sambo o nzamba alinga te, repentons-nous. Jésus-Christ revient bientôt. Azo senga biso repentance. Zwa Proverbe 6:16. Méditez yango na dimanche alelo. Nzamba sosolisa yo. Esika nini oyo ozokangama. Esika nini oyo ozokangama. Makambo nini oyo ozosala. Ya Sephora senga. Makambo nini ozosala yaya. Oyo ezolelisa nzambe. Oyo ezozangisa nzambe na okimia. Oyo ezokimisa loboko ya nzambe na bomoi na yo. Makambo nini ozosala. Nyonso tozokufela ekotikala nango. O mutu azwaka eza o nzambe abombelaki ye. Ata na bomi mutu wana, ata na panzi ndako mutu wana, ata na panzi libala mutu wana, ata na panzi bonheur na ye na kozwa pe sika na ye te. Ata na zwi esika na ye lobinga pe na kokufa. Na otika ngo. Lokola ye mutu asalaki mbongo yango na dine, atika yango. Donc ngai pe lobi na okufa na kotika yango, ça sert à rien tout ça na mabe. Ça sert à rien tout tianaka ba poison. Ça sert à rien tout bomanaka. Ça sert à rien tout welelaka. Liwa tango yake lobate.
okoti na libala moko boye okuti mobali wana aza na bana na ye oye na semence no ya kodétruire obandi na kodétruire bana papa po bandi okosela bana makambo lelo na ntongo na midi na pokwa mama ozoluka nini nzambe akotelema le père des orphelins akotika yo to détruire bana wana aotika yo te okutaki bato bazalaki soudé mage mama bango akufa bazwi te ya kofanda na papa na bango mpo papa na bango azwa lokola mwasi na ndako wana okota na ndako wana misala nini osala bana mobali wana okutaka bango soudé na papa na bango yo ya bana wana bakoma éparpillé bana wana bakoma miyibi outiliza monoko ya témoignage ya mabe omonta bana contre papa na bango bana lelo vie ebeba bana bakoma na balabala bana bakoma na balabala bana misusu balia biloko ya mabe bana misusu balala bisika mabe bamisusu baviola bango bakoma libanda me yo lelo ozovivre okende na poto okoma na Cadena okoma na États-Unis okoma na Suisse okoma na Allemagne ochange vie est-ce que sosaleli o repentance okoma mama prophétesse okoma bishop est-ce que osalela yango po libala yango mpe ta mosusu mpe kufa nango mpe mais onyokolaki bana wana omeme na bango ba mauvais témoignage opanzaki famille wana otika papa wana par terre est-ce que senga bolimbiso oyebisa nzambe vérité parce que nzambe ayebi vérité azelaka biso toyala si ya makolo na ye tofungola motema toloba vérité po vérité o biso tokoloba ntango ekotutana na ye moko nzambe lokola aza vérité tozwi délivrance na makambo o biso tosala bavie ya bato ebele yo obebisa ntango ozalaki nanu ozalaki no payen obanda okota banganga kisi komema bakombo ya bato na nganga kisi komema kombo ya mibali na nganga kisi kolesa bamibali banzete kosubela biloko mibali bazolia kotia biloko mibali baolia bakaka makambo oyo osala na kibopaye na yo est-ce que oloba vérité est-ce que réellement ozwa vraie délivrance est-ce que lokuta oyo ozalaki nango na kipayen oye na bonzambe est-ce que otika lokuta otika yaya tobanga nzambe yaya tobanga nzambe s'il te plaît biloko sambo oyo nzambe alingaka ata alobeli biso lelo miso etalaka mabe motema monoko elobaka mabe ya Sara bondelaka nzambe ya Sara bondela nzambe nzambe akooriente yo ya Sara nzambe atikaka bato te mais conseil mona opesa o kosala mabe te mpo ya osala mabe kokota na gene aye te kobunda na arme diable te tikalaka yo ala na ndako te me lokola yo oza deja na place oyo apesa oyo ya kolala ya kovanda na bebe wana outi obota tikalaka na position na bandaka kolela nzambe ya mawa oyo amonaka na kuku ayebi eloko nini osala na yo yaya ayebi eloko nini osala na yo atake lelo nzambe osalaka ebopanzana mutu na mutu akee na nzela na ye bimanaki inosa na yo mpo nzambe avisite yo esika okende soki osungi ye yo mpo ozwi arme ya lokuta arme ya kokosa na nsima arme kaka ya ndenge moko na oyo ye azosala okoti na je na ye ofungoli mongu na porte kanga porte wana yaya bien kanga ngo tikala na vrai tikala na vrai tikala na vérité nzambe azomona ke yo moto obomi yango te
nzambe azomona ke yo moto pandi yango te, nzambe azomona ke yo moto kimisi ye ndako te. Tikala na verite, nzambe akosekurire yo. Nzambe azalaka neka esika moto a raison, aza esika moto ya mbongo na pauvre bazobunda, nzambe akotela moto ya mbongo mpo aza na mbongo. Non, nzambe akotelaka moto aza na raison. Raison na oyo ata lelo ata lobi elati nzoto te, lobi wana ekolata nzoto. Tikala na se ya makolo ya nzambe, tikala na sincérité na vérité, zala na ye bia kokota na je na ye te. Bondela ka nzambe, yo kenda kofundeka na présence ya nzambe. Nazolobela babalani, Bible lobi bato babalani te, bapanzana na bango so bapanzana. Nazolobela babalani, bato babalani liboso ya nzambe, bitumba na bango bakenda nango kapa nzambe. So nzambe amoni pena ke okomi na suka, nzambe amoni ke komi pena ke ote vie, nzambe ye moko ayebe loko nini na kosala. Soki aza na besoin na yo ya Sarah, o vivre, aza na besoin okuva na mikolo o ya lobaki, ye moko ayebi ndeni ya ko épargner yo. Ye moko ayebi ndeni ya kolongola yo. Ye moko ayebi ndeni ya koya na intervention ya. Nga conseil na opesa yo, zala pena na kimia, bondela nzambe apeso kimia, c'est pas facile, mais bondela nzambe alola peso kimia, kendaka kofunde pa nzambe, ozolela ka nzambe, Seigneur tala, nzambe akolemba yo okoma fatigué. Aoya no secours na problème na. Atika ba oya yete. Ba biso ba oso to bito betelo ba témoignage na biso lelo to tombola mutu to continue ko salela nzambe parce que to tika nzamba sala omoni ko sali na makasi no na lelo ko mosongolo pakala esimbite o sali na makasi no esimbite ozo tikeli nzambe lelo nzamba lekisa biso nzela mususu. Secours de l'homme ya niki vanité, nzamba simba mitema na biso nyonso. Nalingi bino mingi na bolingo ya nzambe. Sokolo Yesu Masiya azongi te tokuta na lobi. Nde nazabwe depuis lobi ti lelo na lali te. Nazokende siko kolala sikoyo. Se reposer moke. Que Dieu vous bénisse. Nalingi bino mingi lobi tokuta na suna tongo. Lelo tubandaka na biso 6 heures, mais lelo tubandi 4 heures. Lelo tobandi 4 heures yango tokati 7 heures. So tobandi 6 heures tokataka 8 heures tamusu 9 heures. Je vous aime trop. Ma Judith topema. Mama Nadine topema. Tokoyeba kozonga su na présence ya Nzambe lobi susu. Na tongo. Dimanche malamu na bandeko nyonso bakokende église. Dimanche malamu na bandeko pe bakosambela na ndako. Dimanche elamu mukolo elamu bato bana ba manifestation, bato bakokende ba matanga, bato bazana ba anniversaire. Nzambe apambola biso nyonso po ete aza malamu. Bisous bye. Merci.